American Power, masanga esalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa, mikolo nyonso eza bitumba. Bitumba pona oyo tolingi, pona mosala pe pona elikia. American Power, moninga na yo ya bitap nyonso, lakisa bokasi na yo. Lamusa bo pikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Réalité à Banakino. Est-ce que Bakati TikTok X n'a République démocratique du Congo, situation les alliés confuse, sans communication officielle, sans mutuaye, baba perturbation, ezalaki makasi. Mokolo ya lobi na ba réseau wana o informa ka batuto pe esika ba biso basaka ba commerce na bango biso to kitaki na terrain poto ba utilité ya ba réseau wana bolanda reportage signé aussi tantou miti mafuta. Journée ya dimanche le 2 février 2025 na Kinshasa pe na ba zone ebele ya République démocratique du Congo ba application TikTok na X oyo ezalaki Twitter kala ezalaki na ba mama na ba perturbation misusu ekataki misusu ezali kosala malembe confusion totale aucune communication officielle ba misusu kutu bakoma eko accéder na TikTok na bango grâce à VPN pambate App Store na Google Play ba téléchargement ya TikTok ezali kosala malisusu te ba boteli yango mayele bande konabiso basalaka commerce à travers TikTok pe misusu o bazali ba influenceur ba leki ba 1 million ba 2 millions de vues ba moni ba business na bango kokanga ba teli misu. En tout cas vraiment mboka on a évité hein biso se foka to kimara na poto. Foka to kimana poto parce que comment ça se fait, ça fait 72 heures que bakangi ba application oyo ba to ba lier la rambongo. Mais c'est normal ba bi la population congolaise ba ba nyama Hollanda te. Tout la population est-ce que problème ezali na niveau ya ba application to problème ezali na niveau ya ba utilisateur pas mate ba même utilisateur ba ko ke na bango na Instagram to na Facebook to pe na YouTube ba ko sala ka ba même bêtise. Bon, avantage nano par rapport à ba créateur ya plateforme wana eza ibelé. Avantage eza ibelé vi dans TikTok yango moko. Donc tant mutu wana a sali idée wana ezaki na promouvoir ba entrepreneur. Donc bon nous on est là salaka azwa moyen ko sala publicité nango d'une manière ou d'une autre. Donc ça tu peux ekende ko atteindre ba zone moko boyo o yazala ba moyen te ko mati wana. Alors peut-être pas ça ba moyen te ko kende na télévision na chaîne à télé mais il permettre que amisa la chaîne propriétaire ya yemora la propriétaire chaîne yemoko par via TikTok ne wana. Alors ba avantage ngo eza belé ya on d'autres ba entreprise na mais manière au le bilango à 0 kaka na ndaku na avec son téléphone il peut parler et faire passer les messages. TikTok avantage na eza niveau na ngai donc na ko ça likamo donc ça la moyen na un problème mais quand on a connu TikTok on a la vidéo mon ba imo mo na tel na TikTok na table on fait des dossiers qui ça ngai ko za pe mo au pose un peu makamo sur na TikTok ba mi susu pe kasi TikTok wana ote ko ça va pas non blon ne ote comme ba produit ote ba bien non ce ko Bobo salate TikTok tope Twitter ezali ba simple application kasi utilisation na yango ezali ko dépendre na mutu application ya mabe ezalaka te kasi utilisateur ya mabe nde azalaka soki litokoki ko encourager développement numérique et sengeli to chama yele na ba contenu oyo ekobanda ko accompagner ba application oyo ezali ko bima mikolo na mikolo mais entre temps ba commerce ya batu et kwei ba oyo bazaki na ba 2 millions de vues bazali kolela et sengeli l'état ata la situation na malamu soki réellement kokanga ezali solution topé ko yeba nde ko gérer
nde ezali solution malamu koleka pamba te population pe ba famille mususu ba dépendaka na ba application wana. Réalité ya bana kino. Plus de 2000 corps ba kuti na ba fosse commune na Goma ba ndeko oyo ba koti, c'est-à-dire ba Rwandais elongo na ba M23 pe bato ya FC bazali boko ko boto la mituka ya ba particulier kuna na Goma ko violer basi to pe ko linga basi na makasi téléphone ko zoa balobi bazali ko démonter même ba usine ya bato o ba kutaki sur place pasi pe mawa ba détail wana nyoso et pe samela kibiso mokolo ya lobby lors ya briefing ya presse oyo vice premier ministre ya intérieur Jacquemain Chabani Luko asalaki liboso ya ba journaliste elongo na ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya Katemoué. Kasi question ya kande bolanda yango awa na réponse ya ba excellence. Merci beaucoup excellence pour na maloba. Mutuna nanga yambo na VPM ministre à intérieur. Lelo yo États-Unis bazobenga batu na bango ti lelo message mususu yaki que bazonga. Tokoyo koloba que ezana batu mususu topé ba ambassade aussi ba société à aviation oyo ba kati ba vol na bango na République démocratique du Congo. Message oyo ezali ko bima libanda c'est que Congo keba mabesi koti boyebela. Ça c'est ce qui est clair oyo message ba message wana ezali kopé ça. Préoccupation ngai lelo yo ministre oyo tali la kabiso makambo ya sécurité na ya ba bien na ya batu soki ko yibisa biso na retour au climat des affaires té. Est-ce que Congo ezali sous destination topé Kinshasa ezali sous destination oyo batu bakoy ko ya kozala pe na kimia parce que pas si ezalaki na bato ba piaki il est vrai ba revendication ezalaki mais aujourd'hui ko kanga batu ya malamu ndengo lobi ke ba kanga batu to pe ba landela ba oyo basalaki ba acte de vandalisme ezali ko bebisa image à pays mais est-ce que okoki ko rassurer ba congolais parce que lelo lisusu bana na école batangaka lelo bazongisa ki bango est-ce que lelo okoki ko rassurer ba congolais ke kimia ezali na mboka na biso na sina lobaki yango pe na kolobango lisusu kimia ezali na ville ya Kisasa Panique salamaki suite ya ba événement mardi il faut pas kobosana que tozali ville pemboka oyo esi et viva ba pillage donc bateau bazali d'une certaine génération ba ebelo kwana et tikala pe na kati na biso parce que en réalité République démocratique du Congo et tikala ko ça la remontada na ye na nenga normal par rapport na tissu économique au ezala qui détruit na pillage ya bané 90. Alors stigmate wana pe ezo kozongela batu na mutu pe mindele pe bazana ndenge na bango et je crois qu'il faut qu'on les comprenne. C'est à nous de sécuriser et la population et tous les étrangers qui vivent ici. Ba disposition na sina lobaki tozwa ki yango soki tozwa kango te mais tendance wana pe mouvance oya bato bazo sala ba message balinga ki basala ngo na week-end samedi passé. D'abord samedi passé kutu organisation politique mususu et sengaki clairement à ça la manifestation et toyebi que kanda ya population na biso na ville ya Kinshasa ezo permettre ça fait partie des dispositions sécuritaires. Autre disposition sécuritaire, déploiement il y a des agents de la sécurité, principalement police. Autre mesure sécuritaire, mise en alerte zéro, il y a des services moussous. Le rôle de la 14e région militaire, il y a des services moussous, il y a FARDC au Bazali en alerte zéro. Pas patrouille nocturne, il y a pas patrouille, il y a Moy et Zali comme Monana. Sensibilisation, peu mobilisation, il y a des Kinois et Zali Peko Salem. Les loyaux soki ba école mususu bazongisi bana ba ratissé bana journée moko ya kelasi parce que moi na akendaki kelasi lelo akoka kotanga mobulu pe bimaki. Donc c'est par prévention.
Mais biso l'État, toujours sécurisé, toujours sur la mesure. Je suis confiant et certain que tous les semaines ensemble, normal, au Komona, les avions, d'ailleurs, Makambo ya ba vol ici, les qui suspendu. Mais Air France a essayé de reprendre le vol. D'accord. Et ainsi de suite. C'est pas seulement valable pour nous. Il y a eu un communiqué, il y a Grande-Bretagne, où ils ont ça, ressortissant, na Rwanda. Donc, na agresseur. Nabiso, dans une situation moko par rapport à la communauté. Et nous, Nabiso, nous faisons un travail, nous mettons en place à disposition, il y a un service pour sécuriser. Quinoa, na quinoise, babi malobi, calmement. Parce que mon boulot, kaka quinoa, na quinoise, na salakiam. Mais à yeba quitter que mon à côté la kibiso, pour achabiso na posture, il y a que ça, pas acte, où ils allaient bien te. Awa lelo yo ndenge tozo loba ndenge tozo solola na population na biso ndenge tozo expliquer bango kinoa azo comprendre ndenge kinoa azo mona que na kisangani batu ba marcher normalement ba sali soutien bazo sala collecte des fonds na loja ba sali collecte des fonds ba sali sensibilisation ba identifier ba jeunes oyo ba lobi que bango il faut ba s'enrôler na armée gouverneur azui mbongo wana pour aller sabana wana pe à organiser le transport na bango tina quand il y a FARDC et sika barokende et c'est ça la province mususu et bon biso ba kinoa totikala na simate je suis convaincu que opinion kinoise azali komona moi difficulté tozo ki mardi pe bazo regretter yango parce que tout kinois non seulement à lingi ville na ya Kisasa mais à lingi mboka na ye. Je suis convaincu que Bakinois bazo réfléchir nini bako se rattraper. C'est en se rattrapant que Bissonio sont ensemble to rassurer pe opinion internationale. Au moment na ba vol wana nyoso ekozonga ba hôtel na biso ekotonda mindele ba kozala à l'aise ba kotambola ba kosamisa na bango nyoso ekozonga. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Yamotuya eza vice-premier ministre Awuti Koloba. Parce que koleki saba message topé ko créer ba tension à Kinshasa en relayant de rumeurs et zappé ko salage à Monguna. Donc biso avec les bons hôtes aussi tobandi ko salana président toti kalana elan parce que bitumba o bazo sala biso bitumba po to matate nenge to komi déjà komata bazo ngisa biso sima yango ko telema au président de la République a telemi na ba congolais nyonso mbala moko to sala yango na kimia. Donc lobby batu nyonso bate mandeko Jimmy Mukendi olobara mingi kasi lelo ndenge VPM a pesi autorisation otikela nanu commissaire général micro yepa ya kopesa ye maloba na bolandi ya malobo ya VPM pona ba dispositif e kosala malobi réalité ya bana kino démarche ya ba évêque ba ko etanda yango ti na ba rebelle ya M23 FC pe même si il faut ba mona Kagame ba ko mona ye population ya République démocratique du Congo ba lobi nini à propos na yango bazali bongo na micro ya aussi tantou miti mafuta ba évêque ya 5 ans na ya SCC bazali ko sala que ba politicien nyonso ba kutana po ba eba ko calmer tension ya masolo ozali na est c'est-à-dire ko luka kimia libela na libela kasi vitesse oyo ndenge ba évêque bazali ko salela yango ba congolais mingi bazali ko mona yango suspect pamba te eyebana ke batu oyo bazali ko travailler na sima ya M23 ezali président ya Rwanda na batu oyo bazali na ancien régime oyo etikelaki Faci pouvoir elongola nanga bangonde bakoti rébellion ezali komonana visiblement. Est-ce que koluka keto solo la noki oyo ezalaki plan na bango te oyo ba évêque ba miche liboso bon eloko nyonso toluka kimia eza na mboka mboka soki kimia eza te bozala pa leste ata biso bato na kina bato bakufa kuna baesa babandeko na biso bakufa na ese babandeko na biso tokopedre bato ebele mais tozolingaka mpe ezala soki ezali normal mpona koluka intérêt mboka ezala kimia bavanda basolola kimia ezala okufisa bato bana mike badokufa bapara badotika bana ce n'est pas bien mpo baluka kimia ezala mpo biso nyonso tozala na bénéfice
ezaka teke este kuna biso na Kisasa yo olio sepeli baninga kuna baotima bakokufa bamusu bapaka baotika bana mike sikona bana na ocharge na bango ezaka pasi bavanda soki Senko na insect bazwi décision wana ke baluka bakutana basolola masolo wana biso sotoka na kimia totamboka na papier kimia eleki nyonso que tout peut dire ce n'est pas bien. Alors, ce qui te console là, tu me dis que sur l'initiative, il y a 5 ans à SSC, et que là, nous, dialogue, qu'est-ce qu'on veut en parler en réalité? Tu vois que là, pour le objectif principal. Mais dans le moment, on ne peut pas accepter que nous avons besoin de vous voyez que la dynamique, en fait, la Dieu, la marambango, ça la beauté, aussi longtemps que et je pense que ma médiation est allée déjà. Nous avons, la nation qui joue un rôle la médiation pour nous que na Kimia et na nyonso Kimia de l'équipe. Mais ceux qui peut-être que négocier pour voir tout ça la union nationale pour nous Kimia et Jean Motuya. Mais au moni makambo oyo lobby catholique lobby kuna catholique mais finalement et makambo ezalaka nini Kimia yango vraiment ya Kimia yango toboy Kimia koto Kimia toboy te mais Kimia oyo ce sont des aventures ba Congolais bakufi combien hein ba Congolais bakufi combien Chiko to sur la nanani, to sur la nanga, ou bien to sur la nanani. Hein? Bon, Makambo nanga sali, attaque Congolais, a mis servorté accueilli pour abomi des millions de Congolais. Les lots sur la nananga, to sur la nanga, sur base de quoi? Hein? Un vrai Congolais, un vrai patriote. Jamais et pour ça le matin? Hein? Nanga abomisi batu ome aza bomwana musala ya ba Rwandais balekisi liboso aya ko boma ba Congolais yena akasi akozwa pouvoir na mboko po balekisi liboso po ye abibante ya aya ko boma ba Congolais yobi combien de millions de Congolais au bakufi lelo nde botoso nanga sur base de quoi na likambo nini tokozwana na nanga hein papa soki guerre tokendeka na guerre oyo bakufa kaka batu oyo mpe bakotika kaka batu jamais Congo mpe ekotikala au parterre na mutu nyonso tous les congolais akakufa te bamoro bazali bo mpe bakotika kaka batu tokonégocie na bango ata mokolo te soki tozongi na maloba ya Musée Laurent Désiré Kabila tozongi na maloba ya Mwanda Nsemi tozongi na maloba ya Mamadou Ndala batu ebele oyo tozali komona ya ba M23 bazali bongo ba pantin ya Kagame, c'est-à-dire esprit ya Kagame nde ezali plus au lieu ezala na ba Congolais oyo bazali na ba vraie revendication pamba te Congolais ya solo akoki koboma ndeko na ye jamais. Est-ce que guerre oyo yango nde ifalaki ebundama avant Kabila atika pouvoir topé ba Monique Félix Tshisekedi a bloqué makamususu yango nde ba imposer lisusu guerre na République démocratique du Congo ba évêque sengeli ba yeba tolinga te un vrai Congolais akoki ko imposer guerre na bandeko na été quelles que soient les conditions. Risque ezali mingi ke Kimia oyo tozali ko kene ko luka et kozala na onka ba Kimia oyo to luka depuis 30 ans parce que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Groupe rebelle mususu ekobota lisusu ekoluka lisusu tozonga kaka na ba cycle wana ndenge ezalaka mvula na mvula au lieu totikala na ba institution oyo RDC fandisa pe biso nyonso tozali loba moko pona ko benga na banguna ya République démocratique du Congo. Peuple azali komona pays bakonzi mususu baza komona na baonde cop. Oui. Marche de santé 2.5 $. Anniversaire kaka na 2.5 $. Collation toujours 2.5 $. Meeting nyonso na 2.5 $. Pro étoile agency tozwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe na immeuble ancien gare présidentiel local de M4. Tozali wana mobimba pro étoile agency tozo servir nyonso kaka lelo. Osali commande lelo, ozwi lelo. Réalité
réalité ya bana kino. Clôture, il y a session extraordinaire dans des chambres, il y a parlement, Jean-Michel Samalukonde, na Vitel Kamere ba clôtura qui masolo bazaki nango essentiellement basé sur nyonso ezali koleka est ya République démocratique du Congo ba détail bo kada reportage oyo signé Faso Kirobé. Le Congo c'est un pays de paix, un pays qui veut la paix chez nous et ailleurs et impulser le développement. Après 2 jours, il y a mon sala, oyo ba sénateur, na ba député, bazalaki na yango, ne ezalaki clôturé, mokolo ya lobby mercredi 5 février 2024. Après kozwa ba rapport, il y a 5 commissions oyo, bazalaki ko travailler, nantina ya kopesa, ba résolution oyo, ezali pour na kobimisa mboka na crise. Ba président, il y a des chambres oyo, ba yokaki, ba membre ya commission na limemia nyonso, nesika nini, ba eli bazali ko annoncer na public mosala oyo ya qualité oyo ba membre ya commission ba yebaki ko sala ba matière oyo ba ko soumettre yango et pa ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya liboso ezali ko renforcer sécurité na ba frontière nyonso ya mboka pe ko protéger territoire national ya mibale sauvegarder souveraineté ya ekolo lokola état ya misato sécurité ya population condamnation ya ba agresseur kobate la économie ya mboka oyo ezali ya biso moko nyonso wana ebimi na sima ya koyoka vice premier ministre ministre intérieur sécurité pe affaires coutumières pe vice premier ministre ministre ya défense nationale session extraordinaire ezalaki clôturé nasima ya kosilisa ba matière nyonso oyo bazalaki na yango ba recommandation nyonso oyo décision finale ezali bongo epai ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réalité ya bana kino. Nikaba aseka mukenge ngambuma yonzete tolela nini tofungula édition ya mokolo ya lelo na mboka ya Genève batu ya droit de l'homme bayebaki na kosangana pona kosolola maimatali insécurité ya est ya République démocratique du Congo. Tous va détail na commentaire ya Jimmy Mukindi. Sur demande ya République démocratique du Congo par rapport à la situation oyo ezali koleka na Goma agression ya armée rwandaise na terre congolaise pe ba M23 na ba AFC ndenge bazali kosala carnage pe ba acte ya ba violation ya droit de l'homme ndenge na ndenge ezali kosalema sur place. RDC a sengaki na Conseil ya Nations Unies ya droit de l'homme basala session extraordinaire et sikanini ba pays nyonso basanganaki na maloba na bango maloba oyo banel ko se répéter ezalaki ya liboso ba pays ba exprimer mawa na bango na ba famille victime ya oyo ya plus de 3000 morts oyo ba kufi ba blessé ba déplacé surtout na ndenge ba soda rwandais na ba supplétif na bango ya M23 ba bomi batu pe ba piller biloko batu na Goma ba remercier République démocratique du Congo pour na session extraordinaire oyo ba mettre à lumière makambo nyonso oyo ezali koleka kuna pamba te ezali crise humanitaire ya kosakana nango te ba gouvernement bazali ko condamner prise ya Goma na ba M23 pe ba yebisi ba armée rwandaise ba bima na territoire ya République démocratique du Congo immédiatement. Surtout Grande-Bretagne ba yebisi Rwanda ba bima na RDC ba libérer aéroport Sikoyo pour ba contingent humanitaire eye ba bongo koye ba kosala musala ya kosunga batu bazali na pasi kuna na Goma. Ba pays mususu ba spécifier kutu DC ya ba casque bleu pe ya ba contingent oyo ba ki ko soutenir pe na zone ya guerre ezali bongo crime contre l'humanité oyo ba militaire ya Rwanda basali yango wana balobi enquête esengeli esalema noki po ba responsabilité za la partager pe ba fauteur de trouble bazala condamné. Ba pays mingi pour la grande majorité balobi sorti ya crise oyo mingi ezali kozongisa accord ya Luanda pe masolo ya Nairobi sur la table. Bango nyonso bazali ko encourager médiation ya SADC pe ya EAC pamba te bazali ko estimer que ba problème africain et ko sungama mingi nanu na ba pays oyo bazali na Afrique
avant que libanda pe salisa bango. Ba pays nyonso membre ya Conseil ya droits de l'homme ya Nations Unies ba sengi respect ya souveraineté na intégrité ya RDC ezala respecté na mutu nyonso surtout na armée rwandaise oyo bayaki ko violer. D'où ba lobby sans délai armée rwandaise na ba M23 baye babongo ko libérer immédiatement aéroport ya Goma pour l'assistance humanitaire pe baye babongo ko retirer ba troupe na bango na République démocratique du Congo. Solution pacifique pe politique ne ezali envisager pote Afrique efana na kimia. Kasi Patrick Mouyaya elongo na ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwama Moussala bazali kosala na front diplomatique pe à communication et la kisi ke mukolo lelo tore kolobake image ya Rwanda ya Kagame ezali terni à travers le monde entier. Pambate Antonio Guterres pour la deuxième fois avec Obeta Lissoupé Liboko na mesa pona kolobake Rwanda ezali ko agresser République démocratique du Congo babimisa armée na bango na sol congolais. Elengia makambo ezalaka tangu ba rebelle basala ka rébellion basala bango na esengo mais tangu bakanga makape bakota ka prison ba famille na bango nde balelaka o ezali ko salema sikoyo film oyo mutu nyoso si atalango suka nango pe eyebani. Le Congo va rester à jamais au Congolais na ba frontière nango na ba limite nango ndenge epesama après colonisation pe indépendance ya bamboka ya République démocratique du Congo. Ekeyo réalité ya bana kino ekaba aseka mokenge ngambuma yonzete towelela nini tofungola édition ya mokolo ya lelo na sommet conjointe élément na haute bapesi 5 ou 6 résolutions ekaba aseka mokenge ngambuma yonzete towelela nini tofungula édition ya mokolo ya lelo na sommet conjointe oyo esalemaki entre SADC pe EAC na mboka ya Tanzanie ba résolution ebimaki tozova détail na commentaire ya faso kirombeli. Ba chef d'état ya région va examiner crise sécuritaire et humanitaire ya République démocratique du Congo où ils allaient marquer na occupation ya partie nord Kivu na armée rwandaise PM23 ba résolution ebele euti na kobima na kati ya réunion yango esika nini ezali dirigé epai ya William Ruto ne azali kokamba sommet conjointe oyo esangisi SADC pe na EAC esengeli koyeba ete engagement monene ebaki na kozoma na tina ya dialogue ya ba parti na ba rebelle oyo ya M23 kosilisa pe cesser le fait esengeli esalema sans condition oyo esengeli ezala respecter na ba parti nyonso pe ekozala surveiller epai ya ba chef ya défense ya SADC pe ya EAC kofongola aéroport ya Goma pe banzela oyo ekofaciliter approvisionnement pour na ba assistance humanitaire kotia ba mesure oyo ezali ya confiance na ba parti étatique pe non éthique oyo ezali ko engager sans condition na dialogue oyo ezali kosangisa ba moyen nyonso mpona ko résoudre conflit oyo ezali na RDC ba décourager ba discours nyonso oyo ekoki kopelisa moto na kati ya région pe ba action misusu oyo ezali ya malamu te lokola koboma koyiba nde nyonso wana batelemeli yango nyonso wana ezali mpona kofacilite kimia ekota na kati ya République démocratique du Congo RDC ezalaki représenté epai ya madame la première ministre Judith Suminwa oyo akendaki ko représenter tata mokonzi ya ekolo na ntina ya sommet oyo na nzela ya vision conférence na bureau na ye nde ayebaki na koparticiper na kati ya sommet oyo esengeli koyeba ba président ebele bayaki pe misusu badelegaki ba membre na bango Paul Kagame Yoweri Museveni pe ba président ya lolenge bazalaki wana na kati ya sommet conjointe oyo.
magazine.